Shagikani, Tezogi Kulu, the play, Nagle Sexy Boy, Achille Belia, Setarabite, Mama Isore, Sagitabo Hele, Adi Shagikani, Tezogi Kulu, the play, Nagle Sexy Boy, Achille Belia, Setarabite. Mama Isore Sagitabo Hele Adi Shagikani Tezogi Kulu the play Nagle Sexy Boy Achille Belia Setarabite Mama Isore Sagitabo Hele Adi Shagikani Tezogi Kulu the play Nagle Sexy Boy Achille Belia Setarabite Mama Isore Sagitabo Hele Adi Shagikani Tezogi Kulu the play Nagle Sexy Boy Achille Belia Setarabite Mama Isore. Beautiful. Wow. Can you imagine? Can you imagine? Can you imagine? I like this place. Really like this place. So very beautiful. À suivre. Toujours son haut de l'Andaka, 5 collègues de l'Éternel, Sage Yamboka, c'est le monde. Merci Nabino tout, de Komela Kabiso, de encourager Kabiso. Ça peut prendre du temps. Il y a comme on a Nabino tout, il y a que sur Nabino, on a raison, mais vous comprenez que tout les caractères à tes potos, c'est pays sabbat. Tout les caractères à tes potos, il y a que le bas n'importe quoi. Ce qui est c'est que tout le monde, nous soit aigle. Celui qui c'est que tu es vraiment pour tout cela. Et puis, tu as pâté pour te écouter par nombre de vies, pour te écouter, tu vas payer ça des millions. Tu as pour tu vas fondre. Esprit fondre, maman, et fondre. Voilà, il y a un mot naïe pour te fondre la liste sur ma toile, tout sur la maman. Mais là, naïe, ma conception, mon connaissance, les alliés pour nos artistes. Comédien ya Congo. Ok, naïe, tant que Sage Yamboka, conseiller des sages, pour na solo la art ya Congo, du point de vue artiste comédien, artiste ya cinéma, artiste cinéaste quoi, bateau à télé dramatique, bateau à théâtre, les tout na Congo. Mais na pesina numbote na ba oyo yangai, papi gene tolo de la vie toujours. Et dis-moi à quoi ça sert au Kaboneleki Kosangana Eleki Kokabwana Nanina Lobangona Neni Kosangana Eleki Kokabwana te dis-moi à quoi ça sert na question beauté et Mputu Tudi Yakati mon lipas à ma twin Richard Imama Banjo na question beauté Brada Nangai ami nanga d'enfance. Pourquoi pas Adams Protection Yabana Yamboka Naziruk avec 12 diplômes de sécurité. Papi Coquette Maboulouki, Beniloka na Zurich, na Pesiyombote, Bamasa Aigle, Basaba Aigle. Ya Ipo Masumu ya Sandra Asaka. Ya Ipo Masumu ya Sandra Asaka. Yebisa ya Asaka Sandrine. Apesi langai ba bisu epai ya bana bango nyonso na labino ka famille kitoko mobimba Nicole kitoko Koko kitoko Menta kitoko Nono kitoko Chancy kitoko Ali boza ebele donc famille kitoko mobimba ngabino trop évêque Chancy na pesi mbote place ozali na ye pona to solo la théâtre congolais comme sous les bovins na ba parler vous na boye soit sur la nini na ba théâtre na biso Congo ya Congo bezali basali moi constant miko na vandi moi mingi na ba pièce ya théâtre à Congo na vandi moi mingi ba pona nimaki quand même
na mekasuko comprendre après moi temps ebele toujours na SPL ça de to banda ko sala ba conseil ba critique biloko bongo ndire biso moi temps après temps on a baki na vanda nanu puisque bande ko mususu ba tindila ngai ba image ba tindila ngai ba vidéo ba tindila ba link to ba lien ke eloko mo ebimi ya siko to tala nanu ebisa biso nini kosala mais na sali constant soki botindeli ngai link Nathalie soki remarque en tant que conseiller ya artiste et comédien remarque ezali na tindi soki yo mutu ozalaki promoteur ou promotrice ya pièce wana osepeli na remarque wana te peut-être ko basali yo directement omona obungi mikolo wana okomi froide okomi kilo okomi malini et pourtant biso toza wana non pas pour tout le bakaka bravo puisque nga ntango nazotala théâtre nazotala yango na misu ya bafanatique te nga ntango natalaka théâtre natala yango na misu ya baconseiller ya baartiste tant que artiste et tant que l'œil et sage ya mboka aigle de l'éternel nga natalaka théâtre te mpona loba bravo mpona sepela na makambo nyonso to ezoleka na théâtre nga natalaka théâtre et tant que acteur plutôt natala yango et tant que acteur en tant qu'artiste, en tant que cinéaste, en tant qu'écrivain. Donc, Bokesenie Zali, c'est-à-dire total mon côté, n'a pas eu batala biso le pour la fan. Déjà dans le baranga la fan, il y a côté na fan té et biso tous battu autant toujours dans la s'il faut il y a pour critiquer, puis à côté ça conseil, to pe ça conseil président Elko na pe si mbote président Elko. Président ya star les fans na SCP lisa na pe si mbote. Modero Totokani na pe si mbote. Apo Firenze le parfum de Solokito que ninga na benga yo. Na pe si mbote. Meta Pinga Love, la tata de mes filles, la petite beauté, la tata de mes enfants, tata Bouiboui, Irène, la petite beauté, pourquoi pas Mirma Wetu Kano Kaka. Vous avez belé, Bapatik Balog, vous avez belé, Balianza, na États-Unis, vous avez belé, Fredimba le Sombo, c'est-à-dire, tout solo là. Et là, on est dans le théâtre ya Congo, bandeko artiste et comédien, bozo sala yango malamu mingi te. Pourquoi bozo sala yango malamu mingi te? Na ba pièce mingi oyo ngai aigle nazotala. Na ba pièce mingi oyo ngai nazotala pour ne pas kocha ba fan puisque ba fan ba yebi makambo te. Ba fan so ba yeba makambo yo par rapport ya ndenge oyo ngana koloba après ba koluka ba zonga na ba film ba bandotala nde ba comprendre que aigle a raison mais jusque là ba fan ba yebi makambo te tant tozaki na les stars et les fans ya nana takaza to bandai kolobela mingi ba micro na ba action puisque ba nozo mona boza déjà na pièce c'est bini mais ba micro et mona ni micro ezomona na likolo micro to lobela yango lelo ba makama micro eza penza lisusu mingi te quelques micro na omona na komo mona lisusu na komi komona lisusu mwa ba quelques micros ezomona na kati ya pièce mais eza susu te ndenge ezalaka kala ba action coupe wana nde jusque là eza susu te esili na omona yango mpenza lisusu te mfuna tala susu mingi mpona comprendre soki banani ti lelo baza na mokala na coupe na action wana nde fo tomeka kotala mais oyo nga na ye nango naloba lelo ezali théâtre en général ndenge nini ezosalama na Congo bandeko na ngai ba écrivain bandeko na ngai ba metteur à scène bandeko ba metteur à scène bandeko oyo bokomaka pièce bandeko oyo bolandelaka makambo ba pièce on dirait bozokoma ba pièce bien te on dirait bozokoma ba pièce bien te bozosala ba sentiment bozokoma pièce on dirait boza na Europe bozo comme ba pièce on dirait boza na Amérique bozo comme ba pièce on dirait boza na Afrique du Sud bozo comme ba pièce te on dirait boza na Congo pour même ba Nigérien ba komaka ba pièce ndenge baza na Nigeria mais ba Congolais ba cinéaste ba écrivain ba metteur à scène bozo sala ba pièce te bozo sala ba scène te bozo pesa ba tableau te neti toza na Congo eloko na ye poto solola yango wana
soki na bengi moko mibale misato na sali critique on dirait bozo sepela na ba critique te bozo sepela na critique te bozo na besoin batu batala biso na ba erreur batala biso na ba défaut siko fallait na ya na réseaux sociaux fallait na ya na YouTube na ngai ya Aigle Saint officiel TV bo s'abonner massivement na Aigle Saint officiel TV ndenge ba ida liko komboto suka liko suprême ya beauté basala ndenge ba Corsi Mangari bibende ya Chanik pesi makambo zu makambo namba tout de la presse alobaka ndenge la team de SB de Souzy Bantou que son âme repose en paix Bim Katia Aigle de l'Éternel je t'aime toujours abandaki koloba bozo sala soki ba pesi basali critique bozo linga bozo critique wana c'est comme si baza contre musala bozo sala et pourtant que etoza contre te mais soki musala sala ngala muté efingisaka a moins batu bayeba te omoni congolais lelo atala la film puisque a emso ele ko sala te akotini ka atala mundele atala bonote mundele atala eloko oyo ezoloba atazoyo kalang te atazoyo ka lingala te atazoyo ka français te atazoyo ka anglais te bosutu ki obi oh ega loba ni mundele yo ka français te bo ba anglais ba loba français o Aigle ndenya zoloba ke ataba yo ka anglais te oh bo ba français ba loba anglais Monique nazoloba makambo na yebi donc pour ça mundele atazoyo ka langue wana te mais akoki a comprendre ata makambo ni zo salama sikoyo na théâtre ya Congo ba metteur en scène au travail ma B ngana zo wana bino en tant que artiste très bien formé et conseiller ya artiste na ndenge ya esepelisa na ndenge ya star et les fans conseiller des artistes en matière de fans botu na banana président El Koti na mutasuka oya lekawana ayebi moto azosola masolo bozo koma mabe na sali ba critique trop na sali ba constat trop na sali ba remarque trop peut-être na tindango peut-être na une ou deux personnes en privé na sali constat que bozo koka kolobata merci te bo améliorer bozo améliorer te et donc on est dans loba théâtre à Congo bozo nga bo faire voir na bato c'est comme si na Congo tout va bien ou tout va mieux. Vous allez faire composer la net, vous faire croire que Congo c'est un grand pays où que tout va vivre noble, où tout va vivre modeste, où tout va vivre richard, c'est-à-dire bana mbongo. Vous comparez le théâtre bozo sala na Congo na ba Nigérien. Ba Nigérien ba acteur na bango ba sala ba ya quand même na ba Europe ba yo sa ba tournage ba zongi. Ba Nigérien soka au comme acteur bafuta maka bien ba vivre ma vie bien baza quand même na moi luxe na bango ata ya 80%. Mais vous remarquez ba pièce na bango basala ngo na bandaku oyo bango ba vivre même na bamboka na kati ya bazamba na ba vie sociale o ezo vivre na ba famille. Mais ya Congo presque ba pièce bozo sala tout le monde aza bien. O bilo bo sala wana na Congo eza penza te. Boyoni ngabo sala mo na famille moko boye papa aza mutambongo mwasi na ye mutambongo bana batamba mbongo bozo faire bozo sala ba histoire o ezo sala ka ke batu tout baza bien. O remarquer na couple mo boye baza bien bana na bango bazoka ba cadeau bana bakenda ba poto bana basola na ba papa facilement librement banda ko ezaka tout chic et pourtant vie ya congolais eza ya ngote. De bozo pe sa image na théâtre c'est comme si Congo eza tout ezokende bien et pourtant boyebi ke tout ezokende bien te. Eloko liboso na ba tirer ebele na olobi na kati mais ya liboso na banina na wana. Ba famille ya Congo na théâtre nyoso tout ezalaka famille mo noble, famille mo modeste, famille mo ya bien. Na ba famille ya Congo na théâtre mais na ba vie réelle bozo souffrir. Pourquoi bozo sala ba pièce te o ezolakisa ke ba famille pe ya ko souffrir bazali. Banda kumo boye ya izanga tina bosa pe batete ba milia ba kisensu ba milia ba kingasa na suka ba milia ba mikonga ba milia ba kimbanteke ke batu bazoni ngaba mona ndenge nini mboka wana ekendaka ba vie réelle ezana batu mususu bana mukabanda tongo tipo kwa ba ebite so ba kolia nini ba famille mususu mutu ala mwina tomba mo atemi na libanda zo discuter mamba politique to ba dame baso beta ba carte akomi na ba âge avancé azaka pa ba parents wane na Congo na ba pièce ba théâtre mingi biloko wana ezate
kuna biloko mingi ezaka papa moi je fais ça surtout le quoi bolingi ba français na ba pièce ata ba erreur belé mais bolingi ba français na ebité mutatu na bino français on sera nani to ba bisa bino bosala ngo po ba français mutu ba kotala yango so bozana besoin bosala ba théâtre na ndenge ya balangue ya ba français bosala rapé na anglais po ba tozaka na France té Europe ezaka France té ba néerlandais bazali bayoka lingala té bayoka français té ba belge bazana ba wallon bazana ba école mususu so nini à part néerlande bazana ba wallon baza soki na bani bayoka ba minoko mususu to lo ba té soto ke ba côté ba Angleterre kuna na ba Bretagne kuna balobaka anglais. Donc, aujourd'hui, ça a théâtre à caractère congolais. Tout ça, a théâtre à caractère anglais, à caractère français. Pour Bolingi français, n'a qu'à théâtre, mais ça théâtre français. Bozolo français, il y a des fois, Bozolo Bango peut bien té, mais Bolingi ka bovana na français, batinda kabino, Bolo Bango na français, pour le français, Moutoubakota là, to Bolo Barana français pour la complexe. To bolobaka na français puisque boeza mayele na éviter pour na nini bolingaka bo utiliser langue français ba otuno likam na lingala yo lingozo na français biso mo betu to vana na France il y a des fois tozo kima français puisque ozo mona ke ndenge to banda to lobela ngo na ba Congo ndenge ba mo mususu existate na ndenge France ba mo mususu existate lo kwa ndé biso to banda lo ba anglais to komi na ba Afrique du Sud to comprendre que ba mo mususu existate. Donc, les pièces nyonso congolais en sala na kati ya théâtre, ezalaka ba vie ya bien, ba famille ya bien. Faut boluka ba voiture à kitoko, faut boluka batu mo bazaka bien. C'est-à-dire théâtre à Congo ba paysage ya mabe ezakate. Batu ba souffraka na kati ya théâtre à Congo bazalate. Or que théâtre eza vie réelle. Théâtre est une histoire vraie où batu bazo vivre. Eza biloko mususu ko komango imaginaire. Mais mingi ezalaka o nature. Eza ko enseigner biso. Batu moko boy peut-être baliaka na délestage. Ba courir kata na pamba. Mususu po balia fo bakende na ko luka après même mususu basi balala ki bandi ko lamsa na ba famille nyonso te ba théâtre à Congo wana ezate. Bozola ki sa ba griffe ya ba bilamba, bozola ki sa ba griffe ya bandako ya ba design ya ba décor. Mais ba fouti bino il y a des fois té pour na ko présenter ba griffe wana. Théâtre à Congo, iloko oyo nga na constater tant que sage ya mboka, tant que artiste, tant que star, tant que conseiller ya ba artiste et comédien. Bozola bo bima na ba imagination, c'est-à-dire que bon, on a tiqué $2000 moko wana osaila ngo ba course oyo lingi. Mais bien que biloko wana Congo existera té. Pour exister, il faut oser peut-être président de la République, il faut peut-être ministre, il faut peut-être député. Si ko ba grade nini o bo jouer là ba pièce wana ya bino surtout ba tabambongo ba grade nini. O esala na ndako na bana no ba ka bien, faut ba le ba français. Bobimaka na ba voiture. Ba ndako na bino ezaka kitoko. C'est-à-dire pour na bino bo refléter té que na kati ya Congo ba famille o ya ba il y a un niveau ya si bazali. Vous reflétez en haut pendant souffrance na bino ezala ya ba maquillage. Muto azo souffrir mais azo maquiller. Muto alali na mbetu na ina mobali na ye mais azana ba cils. Azana manzaka milai a petit poudre nyo surtout na elongi. Muto apasi mais azana ba cils, azana ba kabelo na mutu. Azana ba sac ya ba Vuitton, ba sac ya ba Chanel. A petit poudre na elongi on dirait nini mais azo lela na pasi nga nazo souffrir. Mama koko muto azo jouer mama ki mukolo il faut baby sakaka na maloba. Nana ebisi bino ke soko oza okomi mukolo il faut maloba no ka etengama. Nana ebisi bino ke lelo ki mukolo ezaka ke il faut ba tio fufu ba poudre na mutu pe bima ba suki apembe. Bo sala théâtre to tozo sala eloko ni. Wana li sous sujet. Na sali constant mutu azo lela mais azana ba kabelo na mutu c'est-à-dire que azo changer ba pièce azo changer ba kabelo azo changer ba manzaka aza toujours maquillé mutu azana kati ndaku na ye na bana na ye alamuki na tongo mais azana maquillage aza propre mutu azali kola mbeto azana suki ya kabelo na mutu azana ba nails c'est-à-dire azana ba manzaka azana ba make-up na elongi na ye. Mais biloko mususu
biso na musique ezalaki il faut yoka musique ya voisin pour s'inspirer na eloko kosala na théâtre pe faut un mot botalaka babiloko ba voisin pour s'inspirer. Afrique bayebeleli yango na luxe penza te. Afrique bayebeleli yango na ba réalité o eza en place. Na kati ya kuvinyo surtout batune surtout te bakoza na rang moko. Mais bozolinga bo pozo pesa biso image ya ko positionner kaka rang moko. Otala ndako kingani na epona tanga ba kombo te na epe pona pesa ba pièce te na epe pona expliquer te na tala ki pièce nani yango na sali constant mais na epona loba na ba artiste comédien tout ya Congo. Ba o bokomaka. Ba o surtout pena bokomaka. Na epona bino. Ba o bokomaka wana na epona bino. Vignon se cause à la luxe. Ils sont total à la bandi au la pièce na bino 1 2 3 na comprendre déjà fin de uzala. Puisque dans total on la simple individualité dans total on comme fan té mais dans total on étant artiste na yebi déjà j'ai oné ezabo et soukabo. Par contre, botuni ba associé de la paix de tout le temps de tous les jours Simon Mabenga. Botuni ba maman ni mon sengo. Moi na popia mukolo. Ba yebisa bino ba bidai to vendre na neti na ba aigle bongo. Tu bandi kotala to bandara écoute yé déjà bandara bi moni o ya o sala boy et comme boy kende boy kende mais ta bo sala ki on to sala ité pour la nini to tanga yango to yebi yango to sala yango pe to mona yango. Alors on a bengi bino ba artiste comédien ya Congo ba écrivain ba cinéaste na biso ba metteur en scène bo meka bon sabager bo sala rabatu musu bazala naturel penza nga soki nazana madame na ndaku alala na kabelo te ala mukana kabelo te alala na basid na ba manzaka te na ba make-up te. C'est-à-dire mutu azana ndaku face il faut tout ba comprendre que azana ndaku expression même corporelle même faciale tout ça faut est conformé na art na jeu na tableau bozo pesa ye. Botika ba influence bandoto wana eza bandoto biloko bosalaka. Papa, moi j'ai besoin de ça, tout ça, mais tu as besoin de combien? Alors moi je te donne $4000. Botika, on est avec ça, même la vie réelle les alatés. La vie réelle les papa comment nous paye ça moi na mbongo pas ma pambate. Mobala comment nous paye ça moi si badon bambongo pas ma pambate à bali et tout ça de réalité mususu besoin na bosala. Et ça ba biloko akala, ça ba imagination. Et koko sala mapé na kati ya ba famille nyonso tout est. Famille batambo, famille batambo. Na oazo souffrir, azana ba make-up, azana na ba cils, azana na ba nini ya misu, tout ça c'est-à-dire bozo jouer nini. Bozo jouer nini. Muso so elongi ba make-up etondi. Mais so ozui na makolo na kangi photo, makolo salité, zo la sanete on dirait même que asukola kité. Bozo a besoin poudre makasi pona nini. Bon, on a besoin de tout beau à la caba, toi, bon, pour Nani. Est-ce que tu as la film, mais tu as la vie normale et réelle, puisque Mundela a un paysage, a un comment est-ce que tu as beaucoup peut-être il y a un monde Nigérien, le bateau, moi. Puisque tout est un beau canabango. Si le bateau est Liban, ah, Nigeria, Nigérien, Nigérien, ah, mboka nanga côté nzoka mboka nanga ya salité nzoka mboka nanga etonga mate bakomi ko na ba idée soka zimbongo baki etonga na mboka na bango mais bino na boni ngabo sala que tout est bien conditions est bien bozala ba vie bien ba famille est bien biso to tala libanda to komi ka ko lula bino afi wana ba makiage wana mo sikitoko a tala nenga telemi afi wana nani tikala na benga ta président el ko na ba petit to komoni nanyo na luli donc boyaka na ba TV pour ba lula bino. Vous avez la TV pour vous avez le canapino makamabino mususu. Vous avez la TV pour la art. Vous avez pour la art. Vous avez pour la art. Mais félicitations quand même que ma banque quitte moi, ma banque a sous moi milité. Vous avez qui patron à bois qui libanga domestique pas yebi camarade patron déjà bandi bois cahier bilo quand tout ça là trop na ba c'est ça et quitta micro et quitta moi ma action coupée et quitta mais vous ça là c'est quoi bilo mo boli ma beaucoup mi ko laxane qui bino tout boza ba patron surtout ka soko za mukolo chaîne au niveau koza la naturalité surtout so za mukolo chaîne au niveau koza naturalité et pourtant c'est pas ça c'est pas comme ça et ça la marande wana te donc ça j'ai ambo ka 5 kitoko na yaki pour na pesa bino na no idée na pesa bino sous bref na mekana ko zongi sa artiste na nzela après na koyaka lisusu pour na masolo mususu puisque ba sujet za la moi ebele
mais vous s'abonner massivement à Aigleson officiel TV. Comme ça, tu as solo la boue, tu as la réalité. Et puis c'est la réalité, mais c'est le monde, la découverte, la réalité, la réalité. Peut-être que nous avons TikTok, tapoter, tout ça. Nous avons plus beaucoup comprendre. Nous avons beaucoup partager. Beaucoup aimer, beaucoup commenter, beaucoup changer ma vie. En vérité, ils ont nakati ya ICP, les Sanastar et les fans, ba couper action, ba micro, na ba mabanga qui na domestique ayebi ba kamada patron ici là, puisque ba aigle bazala yuana. Tu vas n'aller copier ça jet, tu vas n'aller copier ça conseil, et puis tu vas n'aller tilelo. Na lingara bino trop, yango photo mais quand même que solo la gana bino boy. Donc voilà. Dès que on a le débit, tous ça ébélé, déjà vraiment ébélé, tous ça ensemble. Et bambote la bino yango wana, ou union soit ébi kalinga aigle, ça jamboka, comme langai, commenter na yo, aimer, liker, na linga mingi ba commentaire pour peut-être la moussous côté moussous de l'obi mabé, et vous permettre de sauter bon ça. Et voilà quoi. Ça jamboka l'aigle de l'Éternel, na lo ba sousouni, na linga bino trop. Bo aimer, bo liker, bo commenter. Beaucoup melanga na ba privé numéro na ngai eza toujours wana soki o komeli ngai bien en tout cas na répondre ba o ba yebi nga ba yebi na so komi bien na répondre mais na linga mingi moto soki to yeba na nte so komi bonjour on s'est présenté pe mbala moko ke ngai aigle de l'Éternel il y a un tel to ya mission boye to ya iloko boye tout ah oui ezalaka mbala moko bonjour t'habites où tu es où c'est ne beaucoup tu es où le rwanda mingi na kokangote le rwanda mingi na kokangote mais c'est toujours sur la réseau mais dit quelque chose à battre réseau tous en droit à accepter tout le monde et recevoir tout le monde sauf bêtise Koko Kitoko na Gabon Yindora Bongongo l'artiste maestro ya Jupiter et au Quest international na dit que na minute oyo vous savez que Kitoko na niveau à Japon montana ki nunu Montanaki Nounou ya Mimi Kabono, tout ça ensemble. Fire Basket, image, tout ça ensemble. Nani Moussous, vous avez belé, même si vous avez vu que Natala Kiou, mais vous avez kangaïté, mais vous avez belé. Vous avez belé, Fondation Daniel Maccabi, tout ça ensemble. Fondation Jocelyne et Tana, tout ça ensemble. Nani mususu vous avez belé to komanaka et bande pesa biso idée ya tika rapé binoti alors des big dédicaces à tout le monde pour balandaka 5 pour ça jamboka na Aigleson officiel TV vous en pété ko lukanga mingi na TikTok na ngai aigle d'enkolo et topé na Facebook na ngai o ezali le page Saint de Jésus Kitoko l'aigle de l'Éternel. Tous ensemble, Naomi Kitoko, ma fille. Tous ensemble, Keke, Miss Keke, Ketia Kitoko, ma fille. Percy Kitoko, Perrette, Bossi, à mon amke, mon garçon, mon fils. I love you so much. And I love you all, guys. I love you so very much. Jerry Tabimba, évangéliste Dadi Mabiala. Tous ensemble, et P. Kolbi Diongo. Tous ensemble. Et Sarah Matumbolo, na Gabon, Mboka Yabakoko Kitoko, tout ça. Voilà, c'est ça Jamboka, l'aigle de l'Éternel, avec Gigi, Gigi Kandolo de la Congologie. Voilà, donc nous avons déjà la Congologie, mais beaucoup de Gigi Kandolo. Vous commandez la t-shirt congologie. Donc, la t-shirt Ezali, le sac, le biloko ebele. Beaucoup de monde biso kalamingi te. Donc, on dirait que des belles là, nakati ya awa. Donc, l'artiste, tous ensemble. On est ensemble. Tout en Aigleson officiel TV. Beaucoup de monde a biloko nini oyo salamaka toujours congologie. Après, vous commandez. Chers, tous ensemble. Vous s'abonnez massivement na Bio Etando.